coup de tête, vacantifle quoi. Maramboyo, Isaka grave. Tolo Bate, DSV champion Kara, grand prêtre de l'Impunzinga. Rona Lobatro wapi quoi. Vous n'allez mis non moins 2 pour moi, 3 pour moi, 4 points. Pour comprendre que pour moi, les grands merci, papa, merci, Nabande Cognos, Bozal Kolanda Bisso sur la Trofa W, Radio Télévision Lisolo. Bon anniversaire, Nayo Moko DSV. Naleki na lombango na pesa kulutu na ngazambwa na Joakim. To pesa ye maloba kuna ayeba kupasula mpoke e boto. Eboto ndeko na ngai DSV Diana Sulufutu Fon Wuppertal na kati na mboka ya Bazarumani kuna na Allemagne. Vraiment nzambe apambola yo na libota na yo pe naza ko souhaiter ba bon anniversaire ba fleur belle to siliko bois ke wana bisonyoso en faveur ya Radio Lisolo. Na pesipe bote mingi na bandeko nyonso bozali ko landa biso na conférence ya mpoko ya leloyo y compris bandeko bozali kati na ligne déjà bozali kati na biso bozali ko se faire supporter le grand dépositaire Odompambu na bosani yote ndeko na ngai Roger Kashama mwana ya Ngandajika kuna na peso ya yo eboto mama mize yo pe kuna okangama nexo na kati na studio awa yo message na biso petite sœur na ngai mwana guta na ngai na tombele pe poko elamu poko eleloyo masolo to ko pasola awa ezali masolo ya kitoko ezali masolo ya pasi pe ezali pe masolo oyo kosenga ete na ba section mususu na kokota boko limbisa ngai sokoza un spécialiste na domaine te oko luka oyo kabiso kaka mena kokota mingi na domaine na biso te po epesa pe pongi te na kotante ko sala un effort na kangama un peu na niveau moko un peu local dans ce sens que standard pour na komisa pe na mutinyoso ako comprendre yango makamuto ko lobela ezali to décortiquer nanu qu'est-ce qui se passe na niveau ya serveur ya CENI signifie Commission électorale nationale indépendante oyo ezali ko kambama na papa Ngoi Mulunda oyo azali en charge ya koyeba kosunga biso nana o akozala vraiment tata oyo akodirige mboka ya Congo na ba campagne présidentielle na ba campagne ya ba députation ya ba sénateur na ba matunyoso ba wiko zala ete il faut ko le canal ya CENI po au qualifier ozala responsable na politico ya Congo serveur wana batuni bazali ka kolbo serveur wana ezali triqué software to logiciel ezana kati ezali triqué ba mo ebele ekobima ba mo wana mususu na kosunga bino koyeba place nini mon peuple périt par manque de connaissances mingi bokolo balanga est-ce que yo zambwana ozawana na Congo est-ce que ozana CENI kuna poke ne kozana expertise ozana na États-Unis kuna na Washington et puis oyeba koloba en faveur ou en défaveur ya serveur wana ya CENI. Réponse nangai ezali très clair que oui. Peu importe nazali wapi na monde, nazali parmi bana oyo babotami na tango ya promotion ya informatique et bandiko koma un peu en Afrique na niveau moko très avancé. Nazali pe moko ya oyo bayebaki présidence ezali ko tester batu ba kodiko ya ko zo ba certificat na ba bazala soit ba programmeur ba analyste ba système ingénieur na Kinshasa ezala kama tata po passer ba examen wana na taya président Mobutu vers les années 80 nazali moko ya ba oyo na qualifiaka ko zo ba diplôme wana ezala ka même aussi na campus même aussi na ISTA okoliko se comparer na ba ingénieur système te bat ba yekola ka ba biloko wana bazoka ba certificat wana tozalaki non pas seulement recherché mais bien payé non pas seulement bien payé mais tozalaki pe bat moko to sotaki premier na koyeba ete monde ezali ko kena automation oyekolaki ba biloko ya lokola lelo te ke ordinateur eza na ndako erona koyiko mwa ordinateur na ndako te okoyipe ko mona ordinateur na n'importe quelle compagnie te ba compagnie ko compter na koyiko yepso combien de compagnie na Kinshasa bazalaka na ba ordinateur na erona to ba mini ordinateur na ba super ordinateur ba gros ordinateur ezalaka na campus na yaka na niveau présidence ou bien na IBM. Elingo bete nazali na bonne position pour na ko démarrer na informatique na époque wana tozalaki na ba mayele na yo mutu faut travailler pour faire fonctionner automation.
eza lokola lelo te ke ordinateur eza na ndako na yo batielo fitu ba mwa programme na Excel oye wana oza kosalaka ba calcul na olobi to na bengami informaticien oye wana o connecter 2-3 ordinateurs nazali administrateur ya réseau ya network naza administrateur ba titre nyonso e boto naza kokumbisa bino naza kopesa bino pe merci mingi na ba titre bozali na yango mena kobenga kabino ba informaticien oyo boza pena lisusu qualifié te e yango wana na kolobela yango pourquoi parce que to salaki buzoba ya makasi biso ba africain pona ko négliger stage wana ya kozala biso moko ba développeur ya ba logiciel selon intelligence ya application oyo sili ko ya na mesa na yo posa la bongo na yo posa la cerveau na yo erona makamba ko dépendre na mundele ezalite mesale la mayele na yo elingi koloba soki un pharmacien aye ko trouver yo un informaticien alobi na lingo salanga stock na ba soki ba produit na oyo pharmaceutique expiré yebisa ngai stock alert soki na lingi na compter combien de kits nazali nango na teki combien salela ngai intelligence oyo programmer ngai pharmacie na ngai tozala capable ya kosala ngo na ba base ya ba éducation oyo tozwaki ya ba logiciel te mais si base ya biso moko pe tokoma ba logiciel to créer yango ngai na kolelaki na temps wana esungaki ngai pe kokende na Angola kokoma pe moko ya ba oyo bayebaki Angola vers les années 80 il n'y avait pas plus de 4 programmeurs na Luanda oyo bato mwindo to bénéficiaki na ba système wana to programmaki ba compagnie minene l'autre ba kometa ba ministère intérieur ba chevron ya Angola ba compagnie ebelo na wiko tangela binote tozalaki lokola ba petit roi to wiko circuler na compagnie oyo ko sala ba programme voilà pourquoi na data leloyo to tika ba domaine wana te to continuer na yango to ye comme na place un mini ordinateur et ko comme bandako ki ba PC ordinateur so zaila yango okomona un informaticien mutunde yimoka na mutunyonso za ko sala ka ba Excel za ko sala ka ba Word oza kozalaka na internet kosala onyo soki kosala et puis bengami informaticien mundele abotoli biso puissance wana voilà pourquoi lelo ekomi seni alingi kosala élection na ye il se permet à dire que sur 6 millions sur autant de millions tozui 1 million to futi yango banindele ko basale la biso intelligence ya baya ko kontele biso 1 plus 1 plus 1 to yeba papa Kabila a gagné 1 plus 1 to ya ko yeba ete intel a gagné te yango wana to futi bango 1 million pour baya ko tela biso logiciel oyo makambo yango na kompasola mpoke na soir pour dire que ba congolais tito tika to kanga ba université nyonso na ba faculté informatique na Congo ezali kambo ya soni mboka lokola Congo ekene kozala na ordinateur et puis ezako se permettre ete logiciel oyo eko kontaka élection euta na mpoto loko ya boyenatana biso les années 80 ça ne pouvait jamais se faire parce que banga ba benga kaka bato ya mayele boya awa bino bato boyebi comment élection bolingi ezalela tata tel soki to compter que compter bayo 1 to tsaki 1 kuna tata tel compter bayo 1 to tsaki kuna et puis yebisa biso impenions yango bolingi bo sala 1 biso to yena auto benga algorithme qui est intelligence ya machine oyo a comprendre te me ya yo mutu oza koza ba décision soki mutu oyo kombo na ye Kabila to tse na code K mutu moko a voté K plus 1 to tindiki yango ekomi na banque de données ya mutu wana ka compter 1 plus n to parce que 1 plus n e bandika ko incrémenter sorte ko compter wana ekoti kozala wana pona banque wana et puis na suka to iko générer rapport poto eba batu boni ba contrôler batu boni ba sali boye mayela ngo euti pa na nani pa yo informaticien pas nécessairement non euti na batu kaka ya normal ba tekisi biso ce qu'ils veulent faire et puis biso to zu yango to coder yango et puis to installer na machine et puis to générer yango et ningo ba soki erreur ezali na tango to tester to koyeba yango soki pe fraude ezali biso na biso kaka localement to koti ko tester yango voilà pourquoi natana biso biloko ekoyi kolekela ndenge wana wapi 1 million de dollars oyo ekoki na ko kelela pa msute ezaka na kati ya Congo bongo na biso budget na biso élection to bombi yango entre biso na biso bongo yango pe to yiko créer fi moi section muke bato to futa bango mwana Congo ale azupe musala
créons les emplois. Oyo pe ezali par ya emploi. Mais soki ozwaki 1 million mobima opesa wana ba italien na ba français na ba américain na ba soviétique obaya ko sala biso ba programmation wana émission na ngai place eza ko banango yo déjà na bwakeli ete seni ezali plein de bouzoberie plein de kokende kokabaka mbongo de biloko biso bana ya diaspora toza ko regretter pourquoi baba kambo tomoni na poto toza ko vivre na poto toza ko tanga na mundele ba même connaissance tozali nango mais na société na biso ezali applicable te chaque jour toza ko lala ka pongi te pona ko regretter bato wana bauta Congo baya na poto pona ko ya ko luka kaka banani ba ko salaka ba biloko boye les blancs se moquent de nous baza ko sakana na biso voilà pourquoi musu ba kokise na pesa ba raison ka mebele baza ko loba musu peto zongela ka babobiso etande yango to komi ko ya ko mona ete to compte mingi na mondele e mondele akomi ko sakana biso parce que ba programme autant ba ko sala na poto tricherie ya ba code tant ba ko sala yango bino kuna boza kutu na mot de passe ya kokota na kati ya nini oh tokota na serveur mon serveur souligné au mot buzoberi. Le problème na seni bazolinga ba jouer na ba tête na biso poto kanisa ete ba spécialiste au bosili ko zwa kuna quelque part na seni o baya ba spécialiste ba information ba ko yate ba ko ya ko tala ba serveur na biso na za ko ya secret ya seni secret ya mundele codification eza na serveur te mais ya quelque part ou na ko pesa bino secret wana place ni boko ne ko fongola mpoke po boye ba soyi kabila mbula o to ko tala place na ko lekela soki collaboration entre biso nyonso ekozala mais soyi bo compter ka itoko ne ko zwa docteur wana un informaticien. Je vous dirais qu'un docteur en information n'est même pas nécessairement un développeur. Parce que le docteur, tout le monde a express. Si licence n'a pas musala monité pour vendre le chômage, il la maîtrise. Maîtrise n'est si aluki musala amoni ya musala yangote yewana ale a doublé a comité na doctorat. Lelo abimisi docteur. C'est un docteur professeur na l'université de Matungulu. Un docteur parce que aussi ici classe pour un docteur est préparé comme un pédagogue pour ça. Mais tu n'es pas être un développeur. Pose à un développeur, il faut à la moutumoko par carrière, tester plus de 10 ans il y a programmation. Programmation c'est là où nous avons raté les lots que na Congo va programmer bazala kalisu souté. Analyste bazala kalisu té. Nous tous na Congo comment informatique. Informatique c'est quoi? Oh réseau d'internet oh réseau de locaux area network LAN c'est ça mais mondele indien de là ko battre record mondial parce que ba bossani originalité na bango ya ba programmation te programmation de place on za ko zanga biso na Congo meto zalaki na meto tiki ya eto perdre informatique na Congo ikomi informatique qui faut sekele place on ko yebisa bino déjà en avance na kota siko de façon technique bande ko bokote linga na yebi to ko solo là. Mais dans le balai un peu dans le niveau scientifique et puis dans le niveau de connaissance générale qui est standard, beaucoup de choses sont sur là. Mais dans le balai un peu dans le niveau scientifique et puis dans le niveau de connaissance générale qui est standard, beaucoup de choses sont là. Machine, ordinateur, hardware, ce qui est physique, ce que tu peux toucher. Et ça, intelligence à partir de l'unité centrale pour contrôler le périphéral, au connecteur, souris, ah oui. Souris koti awa processeur a sentir yango ayebi déjà kuna ba programmation wana ba macrofilm to kolobela yango te mais ordinateur na tango ye eza ko la intelligence on place on to kabo siko des plateformes pona olingo ke na côté na intelligence olingo travailler na yango okoliko loba na ke na plateforme ya Windows okay na kota ba Windows
Mais window yango te mutu ko aider oyeba ko programmer biloko ba nini oyo ba seni ba tungulu boy na tikana na dépôt na ngaba ni non wana est préparé par rapport entre yo interface soit communication entre yo utilisateur na ordinateur ezala ozwi window ça va wana plateforme na yo oponi mutu msoko yuko bayote ngai platform na lingeza la Linux liniko loba ete ngai pe na solo siko na machine oya ordinateur na pesa yango sagesse na pesa yango mayele na ngandenge na lingele yango yango wana eye voilà les deux plateformes kaka oyo ngana ko yetso pour le moment oyo zako exister na ba ordinateur nyonso tuzango bandaku ezala ya munene ezala muke c'est la même chose il faut communication ezala entre yo utilisateur na machine. Parmi les deux plateformes oyo bandeko ya seni baza d'abord obligé ba yebisa biso ba mindele oyo bakei ko consulter mpo ete ba machine oyo ba kosalela ka wana na élection ba spécialiste aussi continue ba informaticien ba landa ngai soki ba kokota bakota soki te ndeko desve na papa wechi ba toza ba expert na kolukela ka biso batu oyo ba ya awa ngana za na besoin na ba kona question ba sirke to kokosa ma oyo nyonso tika toya ko participer na maye nyonso bale au moins na Congo yaka na communauté congolaise ko participation. Alors bata seni bayebisa biso plateforme nini yango bazali ko utiliser na ba machine o bazali na yango entre les deux Windows ou bien Linux. Pourquoi Windows ou bien Linux? Parce que ba mindele oyo basili ko programmer machine oyo baya kosakana na batete na biso te. Pourquoi? Parce que soki ezali na Linux tokoyeba ete il faut communication ya protocole ezala ya basolo entre programme oyo basali pour ordinateur à comprendre yango ba programmer peut-être na ba Java ba programmer na ba script nyonso oyo ezala compatible na environnement to plateforme ya Linux. Wana siko biso bazambwana na bato bauti ko pesa kuna komba spécialiste to komi siko koyekola intelligence nini ya programmation basaleli oyo ezali valable ba compilateur to ba compiler nyonso oyo poto yeba wapi oyo ezali valable na kota Linux to Unix to ko landela bango kuna parce que to yebi na biso pe ba place na oyo ba division ya ba procédure oyo salaka mathématique ya calcul na section nini ke na kovanda kuna ne to kote koyeba soki ba mathématique nyonso arithmétique ba fonction algébrique nyonso basaleli wapi programmation ba utiliser poto ke noyeba place na ba code wana secret ezaleli biso na mundele ceinture na pantalon soki ba vaseni ba aider biso ete no biso toza ko utiliser Windows dans le sens que soko démarrer ki ordinateur a seni kingo to moni Windows ngo yeki biso no sala ka ba Windows kuna problème ko ezalite to yebi ete ba machine ba ko dépasser ba millions de dollars et na fonction principale na yango et travailler sur base ya plateforme ya nini ya Windows. Wande yango naza d'abord ko suspecter que faut la Windows. Pourquoi? Parce que baza ko imprimer wana baza ko utiliser ba commande te baza ko yoka te ka ba imprimer carte électeur il faut ko utiliser ba commande soit print this et puis pas carte non peut-être bazo ko sala ka souris ka clique et puis que na c'est que cela signifie que ngai zambwana za ja ko confirmer te ça na besoin ko za Kinshasa te je peux déjà vous dire que ba ordinateur ya seni na lobeli serveur te ba ordinateur nyonso bazo ko sala kuna possibilité ya numéro 1 eza na plateforme ya nini ya Windows loko eza na plateforme ya Windows mwana Kongo bana ko fongola misu sikoyo okoki koya na plateforme ya Windows te soki oza programmeur to oza un développeur soki oyebi système ya .NET framework te oyo toza nango depuis kala depuis Nicolo et comme trop développé comme net ka ba Visual Studio il faut ezala ba utiliser l'un des programmes na kati wana naza ko pesa message o de façon que bata seni na bato na yoki na ya des spécialistes en informatique ba kei kuna tika baza ba docteur so baza na expérience à plus de 10 ans na programmation te ba ko kosa biso ka ba mindele ba ko saka na ba bandi na biso voilà pourquoi na ina programme oyo pour vous dire que partie 1 ya scientifique et que ça d'abord challenge entre ngai
na batuana botindi kuna boza kolobaka baza ba spécialiste, peu importe baza la plus expérimenté que ngai na koyebisa oke les années 80 tant biso to badaka na ba cobol ba programmation okebite batata oyo batu o botindi kuna bazalaka te ngelo ba ete ngana ba ona kobanga mutu moko te. Alors soki baza na milieu ya plateforme ya Windows baza kosalaka ou bien programmation oyo mundele asali na ba machine wana ekoyi kozala kaka na C, soki c'était C sharp, soki F sharp, soki c'est ou bien C++. Il faut ezala kuna kaka basaleli. En dehors de ça bakoyi koya ko tenter ko tiango na ba application mususu oyo na koya pona yebisa bino yango. Alors na R wana immédiatement bisika oyo eloko ni bakosala tango bakei kosala programmation na bango oyo ba code nyonso ekovana ba division oyo biso ba développeur to yebaka ete awa nde okoya kosala mathématique na ke 1 plus n kabila est égal à 1 1 plus n soki code eza ya camera plus 1 mais au cas où na li ko tricher naza obligé na tia kabila code kg est égal à 2 et nous va étendre au compter ba bayo était kabila 1 OK ça 1 caméra 1 ça 1 et pas ya kabila paramètre ezawana déjà codifié eza ko fulete 1 est égal à 2 et nous va étendre papa tu sais que a ko na 18 lié même ça c'est 8 fois 2 16 c'est pas na code là déjà ici est généré ba on va debug tant ba debugger yango et pesi déjà code wana est multiplié autant ya software wana ba concevoir et ngelo ba été software oyo et outil na potote et outil na azite et outil wapite mais outil na bureau ya un consultant un développeur. Ce développeur là c'est là que c'est yene ngai Joachim Zambwana na besoin na ye mais aya na Kinshasa te ngai Joachim Zambwana soki na wiko mener investigation na situation oyo j'ai besoin de savoir quelle plateforme oyo bureau wana mundele wana mutu wana bango ba pesi confiance da seni asaleli bango programme oyo mutu wana nazala besoin aya wana ngane to vanda te mais nazala obligé na yeba ete est-ce que compilateur oyo asalela ki po a générer ba code oyo bino kuna na seni boza ko mona ka tia 1 tia 2 tia soit logiciel boza ko benga yango parce que logiciel na yebisi no déjà c'est inutile to somba ka ba Excel oyo ba nani tout ça oyo non. Nous devons avoir nos programmeurs localement dans tout pays au monde. Il faut que nos pharmacies wana besoin ya na États-Unis te ke bosala nini. Toutes les informations de Kinshasa na ba école nyonso kuna mutu nyonso na diplôme ya informatique, il doit être capable de programmer. Awa toza kolobela na plateforme ya Windows, tout programmer foyer ba ko programmer. Quand il doit savoir à programmer, azana besoin mundele o sala ki son software to logiciel ezana senité. Pardon toyokana. Mais on a obligé tango kangi ete non asala ki na code nini to asala ki na langage nini ya compilateur awa langage kutute on a obligé au tester machine wana ya ko senga par exemple so que za ki virtual basic extension ya VB il faut monana so que za ki na C sharp C+, il faut monana so que za ki na nini na plateforme nyonso on a pesi no komo ya .NET framework. Il faut être capable de détecter que la machine oyo programmation basala ki eza tel mais ba code yango ba kale yango ngana accès na côté oza obligé o installer compilateur wana na ordinateur wana seni parce que na yoki nango ba observateur ba koya un observateur ne peut rien faire que voir ce que oyo production nango eza kopesa kotisa papa kabila 1 papa caméra 1 papa kobo contact oh eza simple mathématique oh eza simple observation oyo bako connaissance ba ko compter 1 moko mibale misato mine mitano yo spécialiste oza obligé otika biloko oyo wana senza ka batinde bisoka masoko ya dendo bango moko na poto baza ko liaka yo il faut kota na kati ya okene ko détecter compilateur nini basalelaki pona ko compiler programme oyo comme ça soko sali yango immédiatement au courir yango okei kotika logiciel yango ndenge basali yango obendi kaka ba information à script qui est programmation o bango basali comme ça yo oyela ngo na ndako toko yiko kabola yango pe oyipo otina ngo par email na États-Unis oyiko tina n'importe qui
biso nyonso tokende mpe korevoir ligne par ligne bacode wana place nini baintenja baargument nyonso wana basili kosalela yango po ozala moyibi po contredire moyibi po kanga moyibi il faut leka moyibi na mayele contre intelligence il faut ezala yo okoki kosurveille bato oyo te bazala na poto bazala baaméricain bazala nani yango basali biloko ya seni soki yo moko mpe oyebi no mpe koprogramme te. Ce n'est pas que parce que vous allez observer, il faut toyeba. Si ko awa na programmation oyo, plateforme bosili koyeba yango déjà comment ba biloko elekelaka, question munene ekoya awa. Et bongo sikoyo, tangu ka donner oyo, yo sali programme au contrôler yango, au monique code oyo, peut-être ba tricher code au corriger yango. Boyokani. Soit ba tricher code ke au moins confirmer que oh oui, code moko awa eza tricher te programmation oyo ezali tricher te. Ndeko kote inso pardon tia micro na off parce que ba retour eza koyaka awa. Alors, question koya awa wana nde programme kaka. Jusque là nano boyo yingana lo bakomba serveur te qui est maladie eza kolekaka na Congo na yoki na o serveur ya seni tozala ngona bayele toko contrôler yango toko zala wana est-ce que Zambwana alobeli kutu komba serveur awa non absolument pas mais Zambwana alobeli abo un plateforme nini basaleli na kata plateforme na yebisi nja ke compiler nini na basaleli ezala COBOL il faut to yeba soki compilateur ya COBOL basalela ki. Tout ce que je cherche à savoir, machine wana seni oyo bako salela ka ba calcul oyo, compilateur nini yango eko générer ba debug na yango. Pour faire ça ba résultat. Nous devons tous savoir quel compilateur ba salela ki. Voilà pourquoi na ebisibino était batu oyo bako ke nego surveiller misala oyo seni, ba kende komba observateur te. Mais bazala batu moko ils doivent être des experts en programmation linéaire. En object oriented, so ki bazala bango ba expert na biloko nate mundele akosaka na biso na Congo. Parce que na yebisi déjà pourquoi Ote Kabila 1 mais Kabila code eza ko compter 3 fois 1 3. Papa Etienne Tshisekedi 1 plus 1 multiplication moko na kata ba intenja eza ko sale matin. Nous devons faire attention na ba biloko oyo. Bon, si ko tokota na serveur. Oh na bandulu donner ya kawa batu 150 ba votaye kuna ba doyela bango yango eke ko fanda wapi na serveur ah voilà mo bolingaka serveur yango na ba banque de données ah eke ko fanda na banque de données mais si il faut qu'il y ait un pont transition il faut la entre compilateur soit logiciel o bango basali na eke ne ko sala lecture ya banque de données oyo bo store ba données oyo 600 batu ba voter papa Tshisekedi 600 batu ba voter Kamere oyo ba voter boy na boy wana banque de données egrovanda wapi na place oyo ba kena ko store ba données wana voilà place oyo na lingi bo sala attention mo muke poto yokana po boye ba na langage technique mais nazo tenter ko kitsa na niveau c'est ba détail belé na za ko kota te. Ba serveur oyo toza obligé to yeba bata seni ba yebisa biso. Quel genre de serveur ba mindele oyo ba yeli o machine wana baza ko utiliser. Est-ce que zali type ya IIS qui est IIS il signifie Internet Integrated Server ou bien eza ba serveur oyo eza local. Pourquoi toza la besoin ko yeba ba biloko oyo ba spécialiste nyonso ba yokanga ba landa ngai? C'est parce que tu comme dans le monde où est comme très sophistiqué na babiloko tu ko benga kombo ya internet cloud soit nuage nakala il faut qu'on ait une banque de données ba machine ko ya na ba conteneur ba machine ko ya soit na ba avion na ba air freight po boza on a point wana point store par exemple ba données ebele na data lelo yo ba machine wana soit pour les réseaux ya mbongo soit pour les réseaux de technologie EKI toye komona ete c'est inutile ok ne ko importa ba machine ko store ba données des États-Unis de France pour eya na Congo parce que to komi na internet oyo to ko na accès na yango et il faut ba ya moyen de compresser ba données nyonso et puis même par satellite avec ba kilobytes amike soit par téléphone soit par ba réseau oyo ya fibre optique tokindi ka ba paquet na ba paquet ya trop elongwa na Congo oreke to so machine oyo ba donner to bombele ko soit na Maryland na États-Unis soit na Londres soit na France
et nous va to comme na globalisation oyo eza kosala ete bato na seni wana il faut bayebisa biso serveur baza ko utiliser kuna quel type de serveur baza kosalela po soki ezali serveur oyo ezali ya globalisation soit comment toko testele yango ekoki kozala soit ASMX ekoki kozala CSV ekoki kozala ASPX ekoki kozala soit ya ba config ya ba Linux ou bien ba SVC oyo eza kofuda ete tokoyeba quel genre de canalisation baza kosalela. Pourquoi tokoyeba yango? Parce que élection esalemi na bandundu. Soki toke na système manuel qui est localisation, il faut camion euta na bandundu et la biso ba donner soit na ba disquette, soit na ordinateur nyonso ba yena na Kinshasa, et puis toye ko tia na ordinateur central qui est serveur yango buza ko lobelaka. Et puis nous avons accès maintenant à toutes ces données-là. Ça c'est la localisation. On n'a aucun problème là-dessus parce que tout y a biso tout le contrôle manuellement. Si bien qu'il y a temps, si bien qu'il y a possibilité d'avoir le salema. Mais est-il que accès à l'information et les biso. Wana système oyo mokili eza kolingate mais eza valable. Système ami balé, oyo ngai personnellement naza ko suspecter que seni baza ko salela et c'est là que nous allons être des perdants qui est système moderne qui est le meilleur des systèmes. Ya oriba donné euta na bandundu et na Kinshasa non on va faire déplacer l'information mais pas les hommes mais pas les matériels. À partir de ba satellite qui a na bandundu wana ba donné ko yiko kenisiko à travers l'internet et que ko vendre na place nyonso oyo tozali ko louer mondialement, globalisation, tout ça qu'on le là. Place badonné non c'est que nous vendre. Donc c'est ni en réalité, a besoin il y a badonné na bisoté et qu'on vendre Kinshasa. Ils peuvent louer quelque part na serveur moko ils en France, ils en Italie, badonné et que nous vendre wana. Aha, place on des photos yeba été mundele, soki azale jana mutu na azako kana kolekisa kuna ayaki musunae a ma crête na biso bazu yango. Parce que badonné ut na balulu et maintenant satellite et na Kinshasa mais avant na Kinshasa ils ont traité na Roma et qui ko vana ba donner na bango ya yebi ko ba yebi nini ba ko sala ba yebi qu'est-ce qu'ils vont faire là-dessus. Voilà pourquoi monde mikoloyo ba makamsu na ko ba trotte pour na Washington a on a travaillé na ba service moko trop sophistiqué mais c'est comme ça où le monde est facilement contrôlé parce que duplication ya ba donner qui est redondance ba benga ngo et ko yiko za été tant ba ko zong sa bino ba donner na Kinshasa niye ko vana na serveur na bino local na Kinshasa mais est-ce que oyebi route nini ba donner ezwaki avant ezong la bino na seni ya Kinshasa. C'est là où batu oyo baza tellement triqué bazali tellement codé que ba ko seka biso ke ba tineli biso ba information na bango ils étaient là dans des bureaux de serveurs ya seni na Gombe bango ba assister bango ba moni bango ba compter bango d'écoute ba moni programmeur na biso te d'écoute ba moni pe biso ba to sala ka ba pronto za la wala te bango moko ba toucher ba serveur na bango boza témoin. Mais donc les transmissions de données par information et lesquels il a déplacé l'information mais par les hommes par les matériels. C'est ça Haïti à Mikoloyo. Mais si quoi information va déplacer et lesquels wapi so qui software wana programme wana compile wana ba compiler qui yango ba debugger qui yango à partir Italie ba yebi na bango pété ba donner wana tout na ba centre non so place na ba configurer circonscription non so na ba centre électoral ba donner e ko zonga so awa e pa na biso et puis to ko travailler yango et puis to zonga se na Kinshasa na programme o biso to salita ba ko pera yango. C'est comme ça où a été résultat écrit avec pouce de bouton seulement entre Toyoka na Kabila Olingini. Ton l'exayo, on gagne pas point, bonini caméra to baksaye, mais kene kana algorithme au basali. Ba décision to benga kayango, place ba décision caméra est égal à KG. If KG est égal à autant, kita na boy. If ba condition code on a ba argument c'est là qu'on va jouer. Bon bino bo jouer qui on va contrôler on a niveau ya on na uti ko ba bientôt avant là que programmation. Bon kangi yango bo réussir yango parce que vous êtes des experts problème exactement matondo ingeta e boto. Mais si ko banque de données awa toye awa ba banque de données on a yebisi bino déjà et lesquels na canal nini et na voix nini et il pas voir internet. Nani wa yebi soko ko contrôler route ya internet.
na la wa yebso ke ba donner wana place ye ko vandela na serveur na bino et que ça peut dupliquer parce que micro to ko ba redundancy reduplication des données. Le déplacement ça comme on a été makambo tali ko la serveur il y a des choses tout ça pour ça erreur serveur ya seni mo wana tika to bana ko longola yango o to ko na accès na serveur o ko tika la ko na accès à serveur comme un network administrateur seulement o ko tika la ko na accès ya ba données comme input output seulement bozana ko saka ba données o to ko za la ko observer. OK, bose loboko na panier wana na mbangu wana election otomboli carte botali koyo Kabila bakuna bataba saisir les données baza kotia mais voilà place oyo bakotike la biso batiki biso na niveau ya observation ya entrée des données seulement na ba contrôle des données ngo za ko yoka ko toza ko marcher toke na bureau ya seni biso peto za la wana comme observateur biso peta bana ko compter toza ko compter mais bien sûr que oui bakotike la bino yango boza ko liaka na bino kama soko ya dendon alléluia mais kokoriko tikala na poto. Alors, tous les objets, tous les décisions. Batoué botindi kuna comme observateur, informaticien congolais. Tika biso nyons bazo na domaine oyo boyo kisabiso sonité. Boye bisabiso est-ce que batoué botindi? Ce sont seulement des diplômés en informatique. Ce sont des docteurs, professeurs en informatique. Pas kata ba syllabus na 50 pages ba no sala mbongo na wana ba université. Et ce sont ceux-là que vous appelez les spécialistes en informatique ou bien ce sont des développeurs. Et ceux qui vont développer, sous quel titre comment ils vont développer? Est-ce que va senior développeur? Est-ce parce que pour être un senior développeur, il faut avoir 10 ans, il y a preuve, il y a macro-code aussi au montage, il y a un programme, il y a un dengue. Parce que vous avez un capitaine. Un capitaine avion, ce n'est pas qu'il y ait comme des avion. Pilote peut aller au avion, à l'ongolais de Kinshasa, à Paris, à Kitisi, mais il n'est pas encore un capitaine. Pour comme un capitaine, seniorité, ancienneté, il faut une expérience, jusqu'à ce que le capitaine appelle le rapport que oui, a comme un capitaine, ne va pas se contact comme un capitaine avion. C'est la même chose dans Babylone quand vous allez colomber. Vous nous envoyez des informaticiens qu'on a. Est-ce que ça fait 2 ans, 3 ans seulement dans l'informatique quelque part dans le monde? Je ne parle même pas du Congo. Je dis bien au monde, ça ne suffit pas pour être un développeur. Vous avez un consultant, même si vous avez un PhD. PhD, il y a aucun ça va dans la classe. Aussi on y a déjà mutu ya créé na konoge code au tsaki et puis compiler au debug et puis programme ça courir aussi au kemba déjà kuna tout ça mbongo parce que c'est lui le docteur XY professeur na ISTA professeur na campus professeur na université atangi sa informatique est-ce que au qualifié pour un développeur pour no yebisa ngai za mwana été au continent microcode ya programmation ya logiciel ya nan. Aussi, on crée déjà un logiciel ou bien on a Excel, Microsoft a salé le Excel, pour Kitawana et puis on peut na pharmacie. Voilà pourquoi tu as commis na Congo nyonso, informaticien, ça vous a mis ça la tête. Pourquoi? Parce que l'ordinateur est comme il jouer. Na Congo régulièrement, je vois ces gens-là, tous ces informations, tu lui demandes combien de codes déjà sur le programme? 0. Mais qu'ils ont information en quoi? Aucune information dans l'ordinateur. Bon, quand on a un peu de produit dans le cas, moi, papier, moi, imprimé dans Excel, on a aspirine. Mais on a l'ordinateur, c'est pourquoi pas on met là-bas et puis, et bimiswana. Ok, tout ça, là, Excel. Et on a imprimé. Donc, finalement, bino boza posé là-bas, ça, la bino software na poto, pour y aller na Congo, pour tirer kawana, finalement, quelle est l'informatique boza na Congo kuna? Non, bah, école, non, ça, autant ça, informatique na Congo, kangayango. Voilà pourquoi vous avez généré la bisalate. Toutes ces pharmacies, toutes ces cliniques, banque de données, banque de sciences, il faut qu'il y ait des informations, des chômeurs. Il y a trop d'options pour travailler dans l'informatique. Il faut automatiser tout. Sauf rien. Mais pour automatiser Excel, pour automatiser SQL, pourquoi pas binomio Excel? Voilà pourquoi tu as Sony, il y a tout qui qu'on trouve ba mindele baya ko sala biso logiciel ou to ko sala calcul
calcule l'élection. Mais l'élection, c'est le software, c'est le logiciel le plus facile au PSA ou même dans moi, il y a école primaire au Lagisie. Comment vous comptez, comment sorte dans le Moulongo. Moi, je ne sais pas. Bon, il y a une information, quel est ton rôle? Ce n'est pas que y a école, et puis programmer en haut. Non, Bill Gates a ça, software. Bill Gates, tout ce qu'il fait, oza tout à libuka, tout 40 kuyam libuka, et nous avons pondu et beli. Yo informaticien oza objet ça la interface ya libuka, na on programmer combien le nombre de coups, oyo tout à epesi pondu et beli. Ah, et réussir. Au tesa l'ordinateur no esimbi. Est-ce que oza na permission ozwa programme ne wana au display na monde? Non. Voilà pourquoi Bill Gates a ça en bon. Parce que oya pas Bill Gates, oya c'est que tata Bill Gates. Ngai na réussi ko programmer libuka pour travailler boy na boy. Alors, software na ngai on a programmé ki yangoyo. Ah, en tout cas, merci pesa nga yango na pesa $1000 na yo kende. Et puis Bill Gates yé abani ko teka même $50, $50 fois autant à distribuer dans le monde que maintenant libuka est informatisé. Et pourquoi on a ko pesa na Bill Gates? Parce qu'on choisit plateforme, il y a Windows, c'est tout. Mais ce n'est pas que Bill Gates a sali. Voilà pourquoi le monde entier, tous ma crête na biso, to pesa on a tato ba benko Bill Gates, to yaka ko kabela ye mayele na biso, te na programmer libuka, ya ba koko na biso, yo tia la biso na machine, ya tia na machine. Ye mutatie yango, mais yo muto sali yango. Bon, pourquoi un Congolais notre machine aux Aïlango, ok, nous dépasser $1 million pour prendre un Italien, je ne sais pas moi qui, a salé le logiciel où il va compter 12 élection. Et puis, comme yo, et où t'as qui n'a pas tout, oh, tout le monde est spécialiste n'a pas tout, mboka qui faut ce qu'elle est. Et bon, on va professeur nous sur le campus, bon, on va étudier nous sur le campus. Chaque université dans les États-Unis, où est là-bas projet? C'est déjà projet où on va étudier, là. Pesa biso projet yango. Selon moi, aurait que tout bon matin na biso ko vérifier ka ba code ya tricherie na no serveur boza ko benga ki je rejette ce mot là serveur ya Seni. Mais bon ben en compiler ya Seni. Il faut donc être biso moko na Congo en moins de 48 heures. Et ça na Visual Basic, et ça na C#, et ça na COBOL, et ça na nini. On peut programmer élection oro. Et puis tu vendu wana toke code par code et puis style na yango. Ça ne peut même pas nous prendre 4 jours de programmation et le comme keboye. Na la cause la yo informaticien oya awa ko challenge ngai. Comme ça to ko teta na biso. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que toi, mais j'ai de l'expérience, plus de 15 ans dans la ville qu'on a ça pour le awa. C'est très honteux. Bon, on est pour y pour créer bon pesa mobana on ba ko lia. Ke bo voa misaka soki mundele ni na tata ni nango. C'est comme ça ba PPRD ba ke ko balukela ka bino bazana sima batho wana ke di. Ba ko tsa control awa siko kele audit tika bango. Soki ba na debug to yebi comment to ko programmer ba line code wana. So ba line code so ba kangi ba code to ko glisser. Problème ça te ko changer na présence mais to ko tsa timer. Timer signifie yo yebi sanga nani kat na biso nano lala teke olamuki na ordinateur na yo et puis échanger na date na jour biso to na poto ba date na ba jour échanger ka. C'est parce que c'est déjà programmé. Bah quand il peut qu'on a que bah spécialiste botini bah que bah vérifier ma communion ça en novembre oh vérifier software tout est bien. Mais bah time yango que la jour à minute à souka avant ça la debug que là qu'on reset programme ou restore code tel zone ça on a 3. Bilo comme étant ko salema élection programmée est-ce que vous allez qui wanate? Est-ce que vous allez présent entrer les données te? Biloko nde yango naza ko s'attendre et ko salema na Congo. Nos spécialistes seront là, mais ce software là, logiciel et ko travailler aussi longtemps que bat o bazotika logiciel o ezala installer. Il faut ko déinstaller yango, ko retester yango ailleurs. Dans minute asuka boye ko réinstaller yango. Wana ne côté logiciel, côté compile, côté ba debugging. Mais le reste, ya ba données evandi wapi complètement. C'est ni alongo la serveur ne va être connecté na internet te. Aussi longtemps que ba serveur ya seni congolais okotika yango ezala ba IIS qui est ba serveur ezaka basé na internet pour que le store ba donner nango quelque part ba lingeli yango na monde
il n'y aura pas une vérité na ba miloko na za ko yebisa bino ya seni oyo toko souffrir toko tenter toko sala tout toko pesa seni réseau que tozala ki wana mais boyebite tricage et lequel wana des tricages za awa macrocode ya compiler ba ko tricher yango storage soit emmagasinage de données et kozala na Congo te et kozala quelque part dans le monde traité par satellite et par internet seni message za clair soki ba information ba takotinda kuna baza vraiment na expertise ba kosenga ba longola ba serveur ezala localisation mais ezana style ya globalisation te deko odo pambu na pese maloba kuna. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir l'impresario. Et Nalandio très bien, la fête Mbote na papa DSV, bon anniversaire. Nzamba batiro ya mingi lelo ya mukolo na yo kobosa na nzambe te po mingi bazu ya ngote. Na pesi mama mize mama sage ba mbote ya trop. Papa na biso je pense que Umberto na papa Kadia Mpemba. Papa Kadia Mpemba. Mbota sio. Bon, papa Tambwana. Merci, bien. Papa chancelier par Koti Bambota trop. Moi, je pense que Papa Zambwana, loko koloba ezate, loko kolonga ça. Ya kolongola ezate na makambo lobi. Oza mieux placé ya koyeba eloko yo lobi wana. Alors ngai na apprendre parce que technologie ezate ndenge wana. Tu es du domaine, donc vous avez mieux placé à expliquer Bishango. Mais le problème n'est pas bon. Papa Zambwana, on lobby très bien bien. N'a pas dit que challenge lelo na notion yo pesi na niveau na ngai. Ouais, ba Congolais ba lingba ba tout. Mais na niveau na nga, na ko challenge yo émission lelo té. Ça veut dire que na boire déjà éponge. Mais là toutes nos questions mon. Aux assure les londe ndenge kobimisa information wana ifalo pesa on attend oyo na yo moko na expérience na yo moko monte que ça tout let ndete en anglais ils ont un peu déjà trop tard na biloko yo bimisa parce que na connaissance yo zanango il fallait ça là tout on loba avant il t'a dit pour placer ba machine wana yo bimisela biso eloko aboyeke eloko wana position nge eza boye sala makaboye travail kaboye tala boye na boye na boye na eza ndenge te bo soki eza bongo te ou eza bongo tant que yo beti mission lelo okanisa ki nini mission lelo pe ndo komisa biso wapi langage na yo na biso bato to aller du domaine te que l'élection na to linga te eza déjà programmé ça veut dire que Kabila oleka dans le langage no yango ando ndenge Tshisekedi akei asali musala ya punda ou bien mukongo libata to akenda kendete makambo tout ça déjà programmé c'est tout nazo nsima lo baiboto en tout cas question est trop sage et puis na sepele na openza réponse ngai na kopesa ya ngai mutu mso ko ine pe okota akoyipe kopesa yo pesa réponse mais réponse ngai na kopesa tike za la pe technique. Réponse technique parce que ceux qui ne répondent d'une façon technique et puis nous savons qu'il y a appuyé yango comment tu peux faire na application yango. Bon, techniquement parlant, ba informaticien, ba spécialiste oyo ba uti kotinda kuna na seni na banza ba keika ka mikolo to soit baza en préparation pour ba kende wana. Ba tona so ba ndino ko sala musala wana. Alors, ceux qui nga za ina équipe na bango na koloba ete il n'est pas tard. Il n'est pas tard, pourquoi? Parce que il y a des choses qu'on les awa. Un, pour vérifier d'abord l'erreur. On a trouvé une erreur. Pour corriger le programme, c'est une erreur. Error control. Donc, on a contrôlé l'erreur. Même si pour nous, on travaille, mais ce qu'on a retouché aux conditions, on a un cadre erreur. Baza obligé, ceux qui sont vraiment spécialistes, bakosala eloko tobenga na technique pas ne moko esalaka une minute pose wa solution ezalité na mokili techniquement parlant soki oyebi nini okosala et soki oza du domaine par exemple mutu keza ko démarrer te leko yuko zabe une semaine un mois evanda
Mais jour comme on a un spécialiste, aïe, 5 minutes, quand on est démarré, après, non, parce que sincère, mon boy, et bien, qui est visible, mon boy, l'extra courant, et qu'il a démarré, et quand on a kinango. Mais batoke bite bagé ko sasa na moteur ko fongola peut-être chaîne de transmission ni tout ça babuka ko na bilo comme ça. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bato ya batindi kuna na seni bakoyela so ba carte ni balé. Balé mbongo na bango bakei wana comme observateur avec ba titre minene que les sont des informaticiens. Bango ande réponse à liboso bako pesa biso que ça retard. Mais bah, oh, spécialiste netingaï, je peux te dire que c'est quelque chose de 2 jours, c'est trop. Pourquoi 2 jours? Parce que alors vous avez ce temps mini qu'on debug, qu'on tester la ligne nyon soana. Mais en réalité, on a reconnu la copie, il y a programme wana. C'est un programme qui peut être installé dans 2 machines, 32 bits ou 64 bits. Donc la machine à 32 ou 64 bits, peu importe. Il faut qu'on ait un kilo de logiciel, peut-être elle qui même coûte 1 gigaté. Bon, ce qui est 1 gigaté, combien de lignes à code dans la carte? Et puis, le code, non, c'est peut-être ça la camisa. La mousse, on va prendre un goût, un graphique. Parce que pour moi, au Congolais, il y a un combo ya caméra, un combo kabila, un combo tel, tout ça. Le graphique, on a moins de temps. Mais mathématiques, il faut générer code. Et ça, simple mathématique, 1 plus 1 égale 2 plus 1, 3. Oh, ça 1 à caméra plus 1 plus 1. Et ça coûte une mathématique qui est une fonction linéarité. Et ça table matricielle seulement, il y a 1 plus 1 plus 1 plus 1 parce que ça va compter. C'est un compteur seulement qui est là. Et ce compteur-là, il y a bisangaï. Au linga, ils envoient combien de minutes pour programmer un compteur? Mais vous voyez, combien de temps est-ce qu'on a pour la Kanamoyibi na bango? Ah là, naïté. Ce qu'on va dans la bino, pour quelles sont ces possibilités? Il y a batu oyo bazana ngona mayele na bango. Pour pas tricher, na ba code oyo ke ye a gagner ba voix. Mayele wana eza ya informaticien te. Eza ya biso nyonso photo vanda, yo informaticien fo simba, créer na yo na tableau na liboso tan masolo za ko lekaka. Oza ko sala algorithme. La place de décision, c'est déjà une condition code, il y a un argument. Yo kale yango, kene kotala yango, basala ki yango, yango peut exactement au coup de place oyo, code oyo, KG, Kabila Joseph est égal à 3 fois 1. Donc chaque 1 zakoya plus. Sur le bas, ça la increment, ça déjà soit 200 voix. Plus 1. Donc, il y a 0 plus 1, 2, plus 1. Il y a déjà compté les bananes à 200. Par compter la boye, ligne à code à boye. Donc, ça ne peut pas vous prendre 2 jours. Donc, pour nous, ils ont un retard, mon côté, nous avons vérifié la programmation. Donc, nous avons répondre. Allô, Papa Diamant. Allô, oui. Bon, ce qui est en Rosa, donc à partir de Dallas, donc la question à Nombote ou na lundi au Malam. Au moni, ils domaine là yo, ils sont tous yé pour la paix. Et donc, oyo ngana ebisa yo ezani. Finalement, ba élection ngo tubano banga ngo tiwata. Si to landi papa Tshisekedi na 2006 alobaki ikoto ke na recensement. Awa lisusu ekomi makambo ya eloko wana ozoloba wana. Finalement, tozo kende wapi? Parce que na ndenge yo zoloba sona landi yo bien. Ça veut dire que Kabila akoleka na ye. Olobi ba mususu ba okende kuna kaka po bazwa mbongo ba kopesa bango mbongo bazongi yo oyebi makambo wana. Pona nini sikoyo ochepe mutute okenda tana kini wana? Ola kisape maele wana ekosabi sope malamu. Yango question na yango wana. Bon, merci pour la question Outi Kotuna. Il y a 2 choses. Il y a des choses pour nous qui wanate. Oyebi combien de temps tu tenté pour travailler dans la ville ko italike ba expertise to zaina yango ko tenter ko kitakuna ko solliciter pe ko travailler dans ba gouvernement oyo eza gouvernement moko oyi ko supporter yango te ovandi no ba koto. Mais tant que na point oyo eza un peu trop général Outi ko loba ete soki eyeba nango e vous tricher
pourquoi émission oye. Bon, réponse à peut-être trop individuelle, mais il faut comprendre que batu ya l'IDPS précisément na zako pesa bango crédit ya trop to ba losako mingi na ndenge bauti ko lamusa makambo ke to meka un peu ko revoir logiciel oyo qui est bango azobia ko serveur ngana rejeter mon serveur to meka un peu ko revoir ba code oyo bauti ko programmer ba telemena ki yango esali kipelekesi na kongo ba revolution oyo tiko leka kuna na banza uyebi makambo nini ba bazo no saka reverser liboso seni par na yango ezali yango yo totala toza na accès na informatique ya seni eza ba biloko ebandi ya lelo biso to yebila biso yango parce oui papa Joachim na lobby soto landi bien seni wana ata ndenge bato yi depes nga naza église au milieu des villages naza intellectuel naza étudiant awa nazo sala économie awa eloko mosusu nga nazo comprendre yango te seni wana ekozalaka jamais contrôlé soit par PPRD soit par IDPS seni eza contrôlé na parlement omoni makambo bazoloba makambo ya serveur wana eza makambo ya nini eza makambo ya parlement soki parlement vote eloko wana ozomona place wana ke nde mayele oyo kaya kabila basalaki ozomona place wana nde kaya kabila place basalaki parce que makambo wana jamais ensemble na biso ekundima jamais makambo wana ke baki na kosala makambo wana serveur wana bakeseki tout ce namoni papa tokomi na première connexion pa na yo nayebi te nini ongo eza koprovoke yango ozela nano nakata nano ya telefone ok ça va bodalanta mpona koretarde te réponse il y a des choses faut comprendre makambo ba serveur oyo to makambo ba informatique oyo ya seni il y a un pouvoir ya administration qui est management na yango oyo batikeli bana Congo soit ba sénateur ndengo lobby ndenge ko yebela ngo soit bango bata seni bazaka na niveau ya utilisateur ba ben user interface donc bato oyo baza ba exploitant ya machine à ordinateur mengai naza ko yela bino na niveau scientifique pour vous expliquer na kati ya machine oyo ba fonction nini ezali wana oyo ko kozala déranger oyo te epesa résultat oyo ekopesa mena na ba manager na ba sénateur pour ba programmer résultat donc awa to kabola un peu débat oyo entre niveau ya management na niveau scientifique parce que place ozo ko mona ba baza ko lobaka bino boza ba politicien te bino boza ba science ça va donc le kosala siko politique na ba biki na ba papier na une façon traditionnelle mais si vous voulez la politique en mélangeant avec l'automation qui est babilo biso en général alors bon accepter pas que ta technique n'est pas ingénieur to bana ko ta pe na politique place on a ko challenger parce que Nicolas tu vas virtualisation tu vas cyber politique oh non ça politique mais politique ya mata moyo ko marier on a technologie biso na kota technologie to za ya ko yebi saka bino ete oza capable ya bino ba manager boya ko corrompre na technologie et moi je vous accuse que dans la place technologie et qui vous a la corrompu et puis bino na côté management pour profiter pour kosaka batuke c'est l'ordinateur qui a fait cela mais moi je vous dis que ce n'est pas l'ordinateur mais l'homme a manipulé l'information oyo ko ikoza na ba microcode donc to kabola mpoke awa oyo non sa kokota tika yeba débat oyo akotombola on a degré nini olingo ke na kota politique management ba sénat na ba parlement ça va tout le bélango kuna mais pour nangai naza ko yebisa bino ka côté scientifique côté technique comment ba mindele ba ko seka biso e kabila a gagné ba tazo la fête mais mundele na Italie mundele na Washington mundele na France ayebi neke ba zoba mama mise na pression interne kuna papa Zambwana eboto na o papa eboto na bino sur la conférence awa eboto na baolo sozo kabiso na poko alelo papa na ngai c'est vrai domaine ozolobela ngai na kati wana naza penza avancé te niveau na ngai eza un peu limité parce que ngai na utilisaka un petit pan ya internet na utilisaka un petit pan ya ordinateur o babengi PC
mais naza penda avancer te na ko tuna yo be papa na ngai moyen ezalaki omeka ko expliquer biso ordinateur c'est quoi